Bonjour, balandines tu ya émission Tolobele yango balandines tu ya Fox TKL. Lilo nazabongo na esengo ya ko présenter bino spécial comique ya moke bomo na comédien Sai Sai d'une façon d'une manière oyo a souhaité joyeux anniversaire à mon boss, le boss lui-même Erick Mandala. Mon thème Maria. Joyeux anniversaire mon boss Erick Mandala. Mbotama elamu bomona siko na façon Sai 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 liango. Bomona Fiston Sai Sai Azo Teya na kati église. Mais siko lango bo comprendre. Encore une fois, joyeux anniversaire le big boss Erick Mandala, univers de makambo. Wumela, joyeux anniversaire. Bandeko, alléluia! Amen, amen, amen! Nayebi ke ba église ezali ya kokangama. Nayebi ete bana na nzambe bazali kosambela na ndako. Mais ngana fongoli église na nga lelo pour que na souhaiter mutu moko joyeux anniversaire. Bandeko, na se déconfiné kati na nkolo pour anniversaire oyo ekoki koleka boyete. Ya mwana eli tutu na chair na nkolo pour na ko souhaiter joyeux anniversaire. Yazali botamotema malamu. Yazali vainqueur de l'ignorance. Yazali moto yazali kolokota batunase azali kopesa bango misala na kati na nkolo po batombama. Yazali moto yo alongola racisme. Pe vani yazali choco frappant. Mais atia moiti na ndaku na poso Amérique. Maman Maria Piron. Kombo na ye Erick Mandala. Erick Mandala moto malamu. Un homme d'affaires a uta na pasi neti ngiyo na ngai. Nzambe asalisi ye na moke ache mayele ache connaissance ndelelo amipesi na musala ndeko yo za kolandanga tango simbaka $100 apeti esilaka yo ozokoka kolia te mais mwana mobali wana na million soko tali plata tolia fufu yo mobola esprit wana ezanana osimba $300 olemba ko travailler yo motozo landanga mais ya simba ba million. Au cas où tu n'as pas salaté, toujours dans le travail. Si tu as été au mouton, Mateya lelo, Kiti lelo, comme on a mot, joyeux anniversaire. Si tu as été, après qu'on souhaitait joyeux anniversaire, na Erick Mandala, na kamati cher na église, tout kangi sous confinement. Vous avez confiné. Merci mingi na ba téléspectateurs nous ya Fox TKL. Je pense que élément où Fiston Sai Sai et ça lui plaisir mingi na le boss lui-même, le boss Erick Mandala, mon thème Maria. Nami ke na ba parler ne bofana na boseke c'est bino plaisir makasi. Lelo na dopesa kaka ba bon week-end na ba téléspectateurs na ba fans tout ba lingaka Christian Tiku anti-choc. Bientôt Nzembo na bino zobima sur les marchés sur YouTube otala yango tolobele yango tokolobele banane tokolobela nyonso sauf rien. Bon week-end à toi le vieux aller à Tungu mon compte ba conteneur. Bon week-end à Maître Diodos Kumingo. Bon week-end à Christopher Kanyuka Motema Judith La Rose. Bon week-end les sous na yemoko les grands prêtres Jaja Kitiko Motema Claudine Manda Balongiskin. Bon week-end na site bon site x4 kwenda esu kwenda depuis ce que n'a pas la masala raté. Bon week-end na Bobongumi, bon week-end na Jia Molisho Manda, bon week-end na Ado Jabir, un fils des grands prêtres et grand prêtre. Ali Jabir Nemakambo. Bon week-end na Fallon Moussa Motema Ornella Moussa yana lekiba lela na mabe balingana bango ba camarade té. Bon week-end na Tantine Christine Kiyambo. Bon week-end na Yemoko Yanasi Mongala na kati Paris. Bon week-end na mon privé partenaire Crisi na kati France. Ba salutation na yango wana. Bon week-end na Jojo le silence d'or. Bon week-end na Pesi Sunanani. Jessica Kadange moi Sikolo Mobali. Mon privé partenaire. Bon week-end à Rythme Licho, moi Sinzawe, Mamol TV, Rythme Licho, vous abonnez à la chaîne, on a la chaîne bon week-end à Opesa na Yemoko, les grands caméramans Christian Soumaël, Yeyo, Maboko Trépied. Batnyos tout bon, on a gagné la marquito comme Tassala Maramonde Yeyo. Christian Soumaël, Maboko Trépied, Anna Lobaranison à Kominasuka. Tikicha, cha, ce robot là, tout le belé.
Jean-Jacques Tiko, la force tranquille. La force DKL TV. Aïe, Bolobé. Merci. Mbote la bino balandi force TKL balandi ko balandi mission tolo belengo to beta bomba actualité mais surtout to sabanguna culture sport religion et bon politique social santé hiver, allez hiver. Merci à les téléspectateurs de votre humble serviteur Christian Tikou, autrement dit anti-choc. Et nous sommes à Bino, tout le bénéfice, ça a un plaisir partout aux alliés dans le monde. La France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, la Chine, l'Espagne, monde entier mon bimba. Merci à les téléspectateurs de